kokoma bato ya nsima, bato ya nsima baya kokoma bato ya yambo. Ngai nakolaki na libota moko ya bakretien. Papa na ngai, papa na mama na ngai bazalaki bongo ba protestant. Mais tant nga nazokola bakamati batinga l'église catholique. Et puis l'église catholique nazalaki servant, nazalaki acolyte oyo bazalaka sima ya mope so azosala messe. Et puis nabandaki pe koyemba na kati église quoi. Et quand on a dans l'école primaire, je crois, dans la 5e année primaire, basalaki concours moko na l'école. Batala nani mwana oyo penza azali discipliné na makambo ba mupe bazaki koloba. Et nga na bimaki le tout premier na école mobimba. Et puis na ba démarche na ngai ezalaki prévu na koma mupe. Yaki prévu ngai na koma mupe. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. Nayebi na mokili oyo nyonso ya se nayebi mutu nani oyo asambelaka te. Mutu nyonso asambelaka. Prière ezali communication ya yo moko personnel na nzambe na yo. Ndenge ozali ko se communiquer na ye. Na batu oyo basambelaka te, mais tango likambo, je crois que komba liboso bimaka nzambi. Komba liboso bimaka kaka soko betata libaku soko ozui ata eloko moko ezali ko s'attendre nango te ya mabe ou ya malamu komba nzambe kaka nzambe. Donc nakanisi ke biso bansu tout tozali bana ya nzambe e biso bansu tout tosambelaka. Eloko kaka o tozali nango na etumba ya makasi, etumba ya satana. Etumba ya satana pona kolakisa molende na yo, pona kolakisa elikia na yo oyo okoki ko céder na ba dire ya satan te. Po satana ayaka kaka po égorger, po attirer, po asala yo mabe. Kasi yo moko nde ozali okozala na makasi na mpiko ya kotelemela po satana osikombe na ba dire ya satan te. Voilà, merci à solo, tout le monde a solo papa Wemba asambelaka. Ayebi liloba ya nzambe. Kasi motuna na biso lelo papa Wemba. Pona yo na connaissance ozali nango. Papa Simon Kimbangu azali nani? Pona biso batu mwindu. Papa Simon Kimbangu azali nani pona biso ba africain? Nako sa lokwa na kozongela mwa maloba nanga mokia wa peut-être on comprenait kinga ou peut-être on comprenait kinga ité. Je crois que papa Simon Kimbangu azali natanga ki na lobi soki na Afrique tozali na bato ndenge wana bazali zomi, mais ye azali parmi ba premier. Ali parmi ba premier pona témoignage oyo l'ambassadeur nigérian a pesaki. Et je crois que papa Simon Kimbangu azali susu oyo tokoki susu koloba susu na ndenge ya koloba pamba te. Azali ye nyostu ye wana. Nyostu penza ya nyoso tu ye wana. Voilà ya solo biso to sepeli mingi lelo nongo ya mbibiso. Interview na yo batebele baza kolanda biso, o bazali kolanda biso na émission oyo eloko bango balingaki bayoki yango. Tokomi presque na suka ya émission na biso. Tolingi kozwa yo ta mingi te. Soki oli kotinda message na bakimbangise nyonso bazali na monde. O baza kolanda biso na tango oyo. Papa Wemba lobi nini pona bakimbangiste? Papa Wemba lobi nini pona ba africain? Papa Wemba lobi nini pona peuple noir? Na bakimbangiste eloko ya liboso na kopesa mwa toli ezali lelo eko bavanda esika moko. Eloko mingi ekomi kokende na biso nde ezali posa ya kimokonzi, posa ya mbongo, posa ya partage eza susu bien te. Or biso to bosani kezali makambo ya spiritualité. To bosani yango kezali makambo ya spiritualité, ezali likambo ya matériel te. To chana no matériel liboso te wana toli oyo nga na kopesa na ba vrai kimbangiste yango wana ke tozonga famille ezonga esika moko. Famille ezonga esika moko et que to continuer œuvre ya papa Simon Kimbangu ti na suka ndenge to continuer ngo to wela na no kimokonzi te quoi. To wela kimokonzi te et na bandimi
eloko susu na koloba ezali eloko ya bolingo. Epai bolingo ezali kimia ezalaka. Epai bolingo ezali kimia ezalaka. Biso nyonso toyeba ete tosalama kaka na mutu moko ki ye Nzambe. Voilà, merci ya solo. Ngai na kobenga yango o ezali tolite mais ezali mateya. Biso bakimbangise ya solo batebele babandi koteya biso. Mais mateya soki euti na mutu ateyi yo ezali malamu foko yoka. Ezali mateya ya solo, mateya ya pasi. Makambo oyo papa Wemba lobi yango wana pe ezalaka susi na biso. Tozala bomoko, tozala esika moko. Vraiment ngai na lingaka bino mingi. Toboyi kokanga papa Wemba tan po ete bango bazalaka na makambo ebele, banzela pe ebele. Kaka nde tokosenga ye merci. Ndengi penda azui patience pour koyamba biso pe andimi biso ayebi ke tozali bakimbangiste. Batu mingi balobaka o te bakimbangiste bazwa problème na papa Wemba te biso bakimbangiste bayekusa biso pardon. Ndengi papa Wemba uti kote ya biso awa bolingo mibeko pardon na biso sesila makambo na biso sesila papa Wemba azali mwana ndako yango bomonaki ba image oyo yaki na kata centre d'accueil kolakisa ete ye pe a contribuaki na église kimbangiste. Tokomi na suka émission na biso balandi émission na biso bolandi biso bokomela biso bobenga biso na ba téléphone toko répondre bino to éviter papa Wemba biso tokomi presque na suka poto tika yo tokomi na suka poto tika yo mais liloba na biso kaka ya suka ezali église kimbangisa ezali ndako na yo lopango na yo tango nyonso tu soko ye bakoyamba wana maboka kofungama na yebite oyaki na kati kuna batu bafingaki yo te batu baololaki te batu babamaki mabanga te kokutana na wana bakimbangisa tango kotaki na centre d'accueil ezalaki ndenge nini bayambelaki yo ndenge nini froid ou bien chaud mutuna na biso ya suka yango wana nakanisi na mateya pe balobaka soki oyambi Yesu yamba ye soit moto yamba ye soit malili kasi kozala tiède te bokutani na ngai kokende na ngai na kati ya centre d'accueil kuna kaka ndenge olobaki napesaki mpe mwa lisolo yango moke awa nalobaki ezaki lokola mwana oyo asengaki héritage na ye epai ya papa alobi nopesa ngai héritage na ngai akokaki azalaki nanu na ntango oyo akosenga héritage te mais tellement insistaki papa alobi bon mwana héritage na yo yango lokola nabotaki bino mibale yo ya leki osengi héritage kamata héritage na yo bon kende na kose démerder mwana esika akendaki oyo ye amonaki kuna amoni ti mokolo ase décidé azonga na ndako epai ya papa na ye kokoma komi na ndako oyebi kaka ezalaka mwa jalousie ya mwa moke kulutu oyo atikalaki ake kotuna papa bima papa nga kutu nakendaka te nasengaka yo ata héritage te nga navandaka awa nasalaka misala nyonso tindaka ngai me ndenge nini leki akendaki asali bambeba kuna aye kozonga bongo lelo mpenza olatisi ye bilamba sika osaleli na mbala nsima na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen. Merci vieux.